Sango ya pasi, sango ya mawa la famille, sango moko ezo sala pasi penza na motema. Kandenge tolobaka toujours et encore, soki sango ezo sala pasi, tokoya tolobi ke non sango ya mawa, triste nouvelle, triste réalité. Soki pe eza sango ya mawa te, bandeko nanga tokoya tokoloba te ke non eza sango ya mawa. Mais na minute oyo, toye penza na sango moko ya mawa penza makasi. Je suis sûre et certaine que ezana bandeko mosusu o balandaka biso o penza bazalaka chaque émission soki ekoti balandaka biso batu oyo soki balandaka biso la famille ba comprendre makambo o nalingi na beta masolo. Nayaki awa il y a presque 5 jours passés on nayaki kosala l'émission concernant ndeko na biso Doudou Soupou. Na salaki émission ka ndenge ezalaka bandeko na nga nayaki ko informer batu awa keno ndenge eza boye ndeko na biso Doudou Soupou aza bien te. Abando yoka bien te. Ebele ya batu kutu babando tu na mama Etoiline eza maladi nini azobela nini maladi nini azobela nini. Ka ndenge boyebi eza na ba makambo mosusu bandeko na biso ya ba comédien babetelaka biso masolo mais eza na makambo pe mosusu baboyaka na bango koloba. Baboyaka koloba soki nanu balobi te tokoya kaka ndenge ezalaka topesi ka information en vrac soki bayebisi biso nde tokoya na ba précision ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino comédien Doudou Soupou. Pourquoi na memeli bino lisusu Doudou Soupou? Bandeko nanga eza pasi pe mawa. Bandeko nanga makambo eza somo. Makambo bandeko nanga eosala nzoto malili. Makambo ezo bangisa. Na kati ya ba comédien la famille ekomi somo bandeko nanga tokomi na biso kobanga. Nini ezoleka makambo nini esali ke noto ya kobeta masolo to makambo nini ekomi kobangisa na kati ya ba comédien. Avant na kota na mozindo ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka. Yango toye penza ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Etoiline Inès TV zo penza kiti na yo vanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu ka ndenge tokendaka kote mosusu ka ndenge tosalaka kozanga pete mwa eloko ya kolia nga na boya kananga muto olanda nga na nzala nyonso na boya kananga na kombo na Yesu. Voilà. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda bambote nanga na Madame Judith Diampovisa bambote nanga ka ndenge zalaka na yemoko Madame Grace Poi, bambote na Madame Cécile Kabakaba, bambote na Madame Marie-Josée Chala, Madame Sidonia Siala, Madame Marie-Josée Mafuta, bambote na Madame Vicky Mombonzo, na pesi bambote na Mama Titi, Mama Tina, Mama Joséphine, Mama Eugénie Zemanga, bambote na mga na Mama Christine Lonongo depuis quelque part na système moko kaka ya toko.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu kafu. Gavker penza aye penza na makambo ya kitoko. Yo obelaka nini? Makambo nini ezotungisaka yo bandeko na ngai? Na Gavker nde place ba solution matakita evandi. Soki oza na posa ozwa solution, ozwa lobiko na yo kandenge zalaka, bandeko na nga benga Gavker na pete nyonso, benga Gavker la famille na système moko ya bien na Gavker ba témoignage matakita. Gavker bika na yo libela. Pona bandeko mosusu baza na makambo surtout ya kobota, nga na betaka surtout makambo kobota, parce que makambo wana ezotungisa ba famille ebele, ezotungisa ba couple ebele, eza na basi mosusu bazanga kimia epa ya ba belle famille na bango. En tout cas, Gavker aye penza na ba solution ya makasi, ba solution ya kafu kafu, ba solution penza ya kitoko pona bino kaka ndenge ezalaka na système moko ya bien. Voilà la famille. Lelo toye na ndeko na biso comédien na biso Doudou Soupu. C'est vrai, ebele ya batu toyoka mbutu pas possible sur les réseaux sociaux. Makambo Doudou Soupu. Doudou Soupu amati ya kiti, Doudou Soupu akendaki ya zongi, Doudou Soupu, Doudou Soupu, Doudou Soupu. Ebele ya makambo elobama na kombo ya Doudou Soupu. Ebele ya makambo bandeko nanga elobama tolanda ba life. Nini o toyoka te na kombo ya Doudou Soupu somo. Mais sango oyo esali ke nona ya kobeta lelo masolo bandeko nanga eza sango moko eosala pasi. Eosala pasi ata soki biso ba Congolais toyaki awa pona kolobela Doudou Soupu ke non aza mobali ya de côté, aza mobali mabe boye mais sango o penza toye nango eza sango moko ya kolelisa. Ndenge eza boye ka ndenge na yaki kobeta masolo awa kenon Doudou Soupu azoyoka bien te, azobela bandeko nanga nzoka. Makambo eza ke Doudou Soupu ndenge eza boye bayaki kobwakela ye mbasu. Dona minute oyo ka ndenge na obeta masolo Doudou Soupu aza na mbasu. Babwakela ye mbasu. Mutu abwakela ye mbasu bandeko nanga toyebi te eza nani. Bapesaki biso kombo te. Mais ka ndenge boyebi bato ya théâtre, bato ya maboke, bato o basekisaka biso, basepelisaka biso. Soki tokomi kobeta ba masolo ya bambasu, soki tobeti ba masolo o ya bampese, soki tobeti masolo o ya ba poison, babiloko wana eutaka kati ya ba comédien, eutaka nango mosika te. Ezalaka ba comédien na ba comédien nde basalaka bongo.
bacomédien na bacomédien bango moko basalanaka bongo toyebaka te soki ezalaka mpona nini, soki ezalaka mpona nini bandeko na ngai. Parce que ebele ya bacomédien nga na kamwaka bomoni soki botravaille place moko bokomi bandeko, bokomi famille. Pourquoi nalobi bokomi famille? Parce que bolekisaka temps ebele na musala ke na ndako. Eza kutu peut-être ba makambo mosusu na ndako oyebaka te to obetaka masolo te, mais na musala tellement ke bolekisa temps kuna bozozwa temps ebele ya kosololaka, ya kobetaka ba masolo, ya koyebanaka de plus en plus ke ndako. Parce que quand ne baza boye ba comédien na biso baza batu moko babengaka bango partout. Au mona lelo il faut akende kuna répétition soki wapi, kuna baza na tournage lobby, kuna baza na tournage soki wapi. Donc chaque jour bazalaka toujours na musala basalaka. Mosusu ba comédien na biso, je me rappelle na ba interview ba comédien mosusu au mona ba oloba ba mosusu ba lobaka ti dimanche ba sala. Au mona ba mosusu ba lobaka nga na mipesa discipline parce que dimanche eza jour ya okende osambela. Donc dimanche na travaillaka te, po nanga dimanche eza neti jour nanga ya repos, mais eza jour oyo na dédié yango epa ya Nzambe. Il faut na kendaka église ko prier parce que na semaine tozalaka toujours et encore occupé na makambo ya musala. Batu mosusu balobaka bongo. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bandeko nanga ba mapango akosomba yango yo, c'est le moment. Kande na lobaka nanga chaque jour, c'est le moment ya kosomba ba mapango. Oza na posa lupango bandeko nanga komela ka numéro oyo ezoleka kuna. Bazoteka ba mapango na ndenge moko ya bien, bazoteka ba mapango na prix moko ya kitoko. $350 na yo osombi lupango ka ndenge zalaka. $350 na yo okomi na yo na place na yo ya yo moko. O bako benga yo lisusu locataire te. Ba bengi yo pe kolo lupango ka ndenge zalaka. Ba prix eza kitoko la famille. Et puis mutu oyazo teke la bino ba mapango aza mutu moko ya sûr. Donc kuna penza o sombi na yo lupango, en tout cas o vandu o melina maya pure na système moko ya kitoko. Ba mapango yango yo bo somba ka ndenge zalaka na système moko ya kitoko. Na boy nanga un jour to ya kovanda ka boyebo loba keno mama étoiline yo bando betela biso masolo, mais o lakisa biso place a kosomba ba mapango te. Yango yo na ye na place a kosomba ba mapango bandeko nanga bo somba bo ele saka ndenge zalaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kande na bando beta masolo ya ndeko na biso dudu supu. Ezo sala pasi penza makasi kande na lobaka. Babiloko wana bambasu, ba poison, bampese, ezo utaka na kati ya ba comédien. Eza teke no biloko moko ezo uta musika. Kana kati ya ba comédien na biso bango moko nde ba osala na kabongo. Bango na bango kaka bandeko na ngande bakomi koboma na bandeko na biso ya ba comédien. Omona ba poison bongo.
babwaki batieli mutu soki nani poison omona mutu atieli ye oyo eza kaka comédien mutu atieli ye baobomanaka kaka bango na bango nayebi te soki ezalaka nini. Ebele ya bato babosanaka keno ndenge tozalaka na se ya moi tokoki kosala mosala moko mais peut-être bénédiction na ngai eza ya koleka ya yo, peut-être bénédiction ya yo eza ya koleka na ngai. Bato mosusu bakomprenaka te ndenge tozalaka boye na se ya moi la famille mutu na mutu ozalaka na étoile na ye. Soki eza temps eza ngonga ya mutu keno étoile na ye sikoyo efulama bandeko nanga ata soki omati okiti étoile wana ekofulama ezalaka bongo. Yango esalaka keno ebele ya bato bakomprenaka na bango te. Ebele ya bato sikoyo ekomaka soki amoni bongo étoile mutu tele ekomi kofulama ye motema ekomi kobeta ye mbangu, motema ekomi kotonda ye, motema ekomi kosala soki ndenge nini ki jalousie ekomi kokota. Yango omona bato mosusu bakomi kaka na niveau na makanisi baboma baninga mosusu. Pourquoi? Parce que étoile ya mutu tel ekomi kofulama. Et pourtant vie ekendaka bongo te, ezalaka bongo te la famille. Ezokamwisa ngai, ezokamwisa nga soki totali epai ya bacomédien na biso eza kaka matanga matakita. Chaque année ezalaka na comédien kinganja kufi. Chaque année ezalaka kaka na bacomédien oyo bazalaka empoisonné. Chaque année ezalaka na bacomédien oyo babwakelaka bango bambasu. Kana année oyo tozalaki na makambo awa ya ndeko na biso comédien Mabidi babwakela ye mbasu. Kana année oyo vie de loin ndenge toloba boye ndenge tobeta masolo vie de loin aza na mbasu. Donc bambasu ezosalaka ekei ezongi. Ka ndenge bomonaki ya Janifa ya kufaki boyoki ba témoignage ba parents na ye mama na ye na bandeko na ye ndenge bakomi koloba keno ba comédien batiela ye poison. Donc bamakambo moko bandeko nanga eosala pasi na oyeba te soki bato ya maboke oyo bakokontinua kaka kosala génération bato ya maboke ekokontinua kaka na oyeba te. Yango bomona ta bandeko na biso ya bacomédien oyo basi bakoli soki basaleli bango ba interview pona otuna bango ndenge bosala boye bokoki ko permettre bana na bino tango baokola soki mwana na ya lobi keno papa to mama naza na posa na bando salaka théâtre boko permettre bango ba bando sala théâtre. Yango bomona la plupart ya bacomédien balobaka toujours keno nga mwana nanga kotikala osala théâtre te, malamu avanda na ndako, malamu asala makambo mosusu. Pourquoi? Parce que na kati ya bacomédien motema mabe eza bolingo eza penza te. Yango bomona bango bazalaka ata mo makambo oyo etali bango moko omona kaka eozala na bacomédien moko baolinga makambo wana bapanzango sur les réseaux sociaux batekango. Bato mosusu kande bomona bango kilikili na ba émission lelo lobby aomataka na ba émission ba interview ayebi ke place na okenda kuna bakofuta nga ba $20 aokota kuna kana bakombo ya bato, kana bakombo ya bato aolingaka abebisa ba réputation ya baninga mosusu. Pourquoi? Parce que aza na lokoso mbongo alingi na ye mbongo koleka makambo nyonso otali kaka na bolingo ezate na oyeba te bandeko nanga siko bato oyo basalaka baninga bongo omona ndeko na yo penza azokufa na douleur aolelaka mbasu kome ezalaka bandeko nanga esalaka pasi omona ndeko na yo ndenge azolelaka pasi yo ovandi na se ya motema penza ovandi otala ye. Epi bato ya bongo omona bango nde bazalaka bato ya liboso nga nde nazalaki moto ya liboso nakende otala ye me na se ya motema ayebi makambo azosala. Bandeko nanga bacomédien botikaki motema mabe eza bien te. Toyebi ke sur 100% ya bacomédien eza na bacomédien oyo basambelaka, 60% bacomédien basambelaka, 40% ya bacomédien bandeko nanga nde baza na motema wana ya omona baninga basouffrir et ce qui n'est pas bien. Eza bien te, eza penza bien te. Muto osalaka makambo ya bongo soki mbasu oyo ebimi epai ya bacomédien. En tout cas yo muto osala makambo ya bongo yebaka keno nzambe azomona yo, nzambe azotala yo.
Quand les balobaka un jour c'est un, oui, la famille un jour c'est un. Et ça n'a pas makambo peut-être na batan o nyonso ozalaki na makasi ya osala ngome ozala na jour moko Zambe akoya kotia yo na poasa et ozala soni surtout nzamba tia yo na poasa que non yo muto tiaka baninga bambasu la famille. Imaginez na monde ya lelo ya réseaux sociaux bandeko nanga matakita et ozala soni penza ya makasi. Alors yo muto salaka déjà ba makambo ozo tielaka baninga mosusu bambasu ozo tielaka baninga mosusu ba poison et ozala malamu mingi tika na yo tika penza makambo osala parce que ata soki osali bongo eza te ke no koya kolongola bénédiction ya mutu tu étoile ya mutu koya kolongola ngo te. Mutu soki aza na lipamboli na ye aza na lipamboli na ye ata soki osali ndenge nini mutu aza na ye kana lipamboli na ye e mosusu yo kokanisa ke na sala boye comme ça bato bamona ye te na sala boye comme ça a disparaître nanu minute oyo comme ça to mona mais tango akozonga omoni pe lisusu nzambe aye kotombola ye lisusu peut-être maladie oyo ka ndenge obwakeli ye mbasu bato bakomi kobetela yango lisolo lobi to après lobi nzambe aye kotombola ye lisusu nayebi te oloba nini okoya kozongisa mbasu lisusu okoya kozongisa mbasu lisusu la famille to okoya kozongisa te nayebi te totika bamakambo wana bakomédien na biso bozala na bolingo kande na lobaka bozala na bolingo penza ya solo banigérien wana tomonaka ebela banigérien bakufaka olandela bien babando bela babelaka na bango oyoka penza teke tolandaka baanalyse ya banigérien oyoka teke non ndenge eza boye batielaki mutu tel poison jamais babiloko wana ezalaka te bango kutu nde baza na basuccès ya makasi eza na bacomédien mosusu oyo bamema bango bakenda kosala bafilme na Amérique mais tomona bamakambo wana te ka Congo na biso ezosala pasi penza ya makasi yango eozala malamu mingi mpona bandeko na biso ya bacomédien bozalaka keba surtout ya makasi bozalaka keba place nyonso bolingi bonyataka makolo bozalaka keba parce que na ndenge boza bolingo eza te eza na bato mosusu baosekisa yo mais oyebi mitema na bango te. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota bajena na bajene ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.